garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mbote na bino bandeko balanzi e natondi bino matondo mingi boye ibolamu e pa wapi bokozwa biso e na ngwana lelo tokobeta penza masolo mingi o itali en sécurité kako ezaka basé na STT o ezotala etandi ya engomba Kinshasa e na bandi na bandeko nyonso tokoki kozala na bamai na biso totiaka pembeni soko yoki information ya lokuta o panike te kozwa panique mbala moko tokoki kosala AVC tokotambola na bave na biso ezangaka base mpona kobakisa kokomela o maladi okangami mopanzi moko tolamuki na ntongo lelo oyo tozwi bambela ebele bankoma bapele biso na kati ya Kinshasa awa toyebi eloko te tozoyoka eloko te mais sauf ke bato ya libanda nde bazobenga biso mpona koyebisa biso ke kuna na entrée ya maluku ça ne va pas entrée ya maluku kuna masasi ebandi kobeta banda ntongo ti sikoyo ekobeta wana ezalaki ba 10h 11h tomekiki nanu kokita kuna mpona kotala nini mpenza ezoleka balobi babenga bagarde républicain mpona kokanga boyebi biso nyonso toyebi ke eza entrée to kokotela ekuki esika wapi Kinshasa eza capitale ekoki kokota na kati ya désordre te na kati ya batrouble te nango wana esengelaki tomeka koyebisaka na bato eza kitoko makasi kopesaka biso sango boye koyambisaka biso kolamusaka biso pamba te tosengaki tozala basinzili ya ekolo Congo nde ezolakisa ke patriotisme ezotambola na makila na biso ntango tozoloba likambo ya lwa chani ezolakisa kibondeko wana ezotambola entre biso na biso baimboka Congo tozoyeba ndenge nini tokoki kobatela ekolo eloko ezozwa Congo facilement ezotouche yo mpe facilement parce que Congo eza biso mabele ya Congo eza biso bakongomani nde bayokaka pasi ya Congo bayokaka mawa tokolela ya bakongomani bandeko na bango moko kasi mopaya kosala eloko oyo bandeko na biso basalaka te napesaka matondo mingi na bandeko na biso badiaspora bazalaka libanda ya mboka bazalaka mpenza na bosinzili makasi koleka biso baye tozalaka awa biso tolingaka moi soko ekisi boye tokoki tomeli castel tomeli oyo makoya komela tomeli oyo mosusu wana nde tomesana nango le reste tozoloba kaka mboka oyo nzambe akosunga lokola biso toyebi kaka ke nkolo akitaka na se asali place oyo biso tokoki osala esili nango mpona biso charge esili elelo oyo ekomi na kobangisa bato bakoki koyoka ta so ya masasi te kote oyo ezoyokana te seke nini balingi bakanga Kinshasa nalobaka chaque fois Kinshasa oyo eza yango facile mpona kokanga ngo me kokangamaka jamais soki ese ezalaka facile mpona koinfiltre mpona bainfiltre biso me eza difficile mpona babalkanize yango ebongo Kinshasa bayakokita kaka na facilité boye ebandeko balandi eza baconflit oyo esalamaka ebanda kala bachef coutumier baza bato oyo bazokotisa nano insécurité na kati ekolo faut toloba vérité bachef coutumier bango moko bazocréer insécurité pourquoi bazoteka mabele oyo ya bango moko en désordre masasi ebetamaki nango na ntongo ezalaki baplace moko baconcession ezalaka oyo bawelelaka oyo bachef coutumier batekaka yango na bato minei mibale misato na mbala moko ye mo chef coutumier atekeli mutu atekeli lopango moko na 10 à 5 personnes etango oyo akoleka mninga na force akolinga kotia mapinga na ye oyo mpe akolinga atonga le nde esalaka mwa mbutu mutu ekotaka masasi bandi kobeta ndenge bango bamesana kosala mpona kogrimase bato ndenge wana biso wana Kinshasa tokosala bemission wapi nayebi te soki bokoyoka masasi ebetami wapi nayoki yango epai yope ebetami te eza kaka kobanga oyo ya bato bamesana kobanga tokopesa bainformation sans vérifier minkao ya mikao kote nini bamituka ezokota nango normalement maluku ya maluku kote nini oyo masasi ezobeta bakangi yango bon nayebi te soki pense ya bato ekomi ke bakanga maluku na mikao toza na biso na makasi te ya kosécurize yango me bakokokaka te po ntango mosusu bokolobaki ozotya monoko nini bozaka na sécurité ya malonga toza na biso na sécurité ya malonga te mais eza impossible babalkanize Congo même Kinshasa mpona kokota yango eza facile te so tembe bolamusa muze botuna ye sango ya Kisasa apesi bino kaka esika moke tyango
ndenge nini tosalaki tango tolingaki tozongisa ba Rwanda pa bauta e Kinshasa bayaka nango ngulu te Kinshasa bakota yango ngulu te o bakangi minkao o bakangi maluku nani okanga minkao lelo bitumba eza to obunda na M23 te mais to obunda na communauté internationale ba piste nyonso o M23 salaki eza ba piste zalaka dirigé par communauté internationale. Communauté internationale ndezo gérer guerre wana, mais na makasi ya kokabola te Congo. Wana siko pezo la kista te ke toza makasi te. Mais siko po langa na mola toza très fort parce que tozo bunda non seulement na Rwanda. To bunda na communauté internationale to yebi ke oyo bazaka na nyonso. Pona kotia na oyo sengelaka pona ko bunda pe na ndenge sengeli. To surtout kaka déjà komona na ngomba bunagana kotala ndenge nini ba installaka ba arme ya minene ko installaka biloko ya minene oyo kutu ba pekisa ebeta ezo beta mais bazokoka ko balkaniser Congo te ezo sala pe mwa malamu ezo pesa sengo makasi pona kola musala lisusu ba autorité o ba kosala musala Jean-Pierre Bemba Peter Kazadi na mama ministre ya justice en tout cas boza musala makasi na eleko oyo tozala eleko moko tozolinga kosala mbongo wana to kosala to kotombola Congo eza eleko moko ya makasi pe ya motuya ezosenga ba ministre na biso basala musala na ndenge sengeli polémique ezangaka te critique ezangaka te polémique tango ezalaka na critique tango ezalaka epesaka mutu posa ya kosala esika ozosala mabe bango nyonso Jean-Pierre Bemba Peter Kazadi na mama ministre ya justice basa bango banzambe te mais quand même basa na mwa mayele o bakoki o changer soki bacheka volonté ndenge babandi boye toke na ngoti na suka et opesa biso résultat mo ya bien mais siko mo problème ezali soki négligence eza na babisika moko nde sala siko mo enkokoso et puis nde lembisaka bato ba geste nyonso ba ministre na biso ba osala tokoki ka oboya te ndakisa muke to kopesa susu ya Vital Kamerhe. Et Vital Kamerhe bimaki libanda po akokende kotala biloko ndenge nini Congo e koki kokende ebando kosomba soki ndenge nini ezaki critiquer to ezaki epesaki polémique na réseaux sociaux bato ba ko critiquer yango balobi Vital Kamerhe bon nano asali penza te quand même topesi confiance na mokonzi ya mboka de 1 parce que tolobi te ke aleki bato nyonso na bien soki ndenge nini déjà ba fait oyo makambo en tant que l'homme Tshisekedi do sala ezopesa biso posa ya kozala penza na yelo kwa mokambi ya ekolo Congo lelo yo ba congolais banda olobaka ke tozaka na ba dirigeant moko o balinga kosunga ekolo te mais lelo siko tozi mokambi oyo alingi non seulement kosunga Congo mais lingi na ba peuple congolais na ye bato balobaki en tant que l'homme Tshisekedi alongola makanisito idée ya base na ezaka UDPS lelo Congo eza base ya Tonto Tshisekedi kobanda na gratuité ekoti lelo mwa kimia ekoti malgré ba sango bakana bokondi to mpifo ya kosala ba bitelo basala ba bitelo kasi na mabele ya leta ende sala bosangani wana bakosala musala elongo moko na leta mais na nyonso wana leta zaka likolo bako travailler ensemble elongo mais leta zaka likolo pona kopesa mitindo ezala na ba hôpitaux ezala na ba kelasi touti komona likambu ya gratuité toke na makambo etali bitelo ya minene tomoni na campus lolenge ni Antoine Tshisekedi asungi bana na biso baleki na biso baya na biso batata na biso oyo batangaka na bitelo ya minene et surtout mingi na campus ezaki likambo ya droit d'auteur soko osomi droit d'auteur te ata intérêt ozwa te siko yebisanga soko zata na transport te kasi droit d'auteur ozwango wapi et lelo non seulement à résoudre problème ya ba syllabus wana acheli bango na wifi ya ofele ti lelo wifi ezo sala na campus et puis likolo nango banda mobutu atika campus batikala jamais ko simba atangomba campus mke ko bakisa ta mwa zelo po libulu moko ezipama mais lelo campus kotala esika piscine ezaka kale tikala kaka ya kombo lelo o reconnaître ngo lisusu te ezongi lokwa batongi campus ya sika sikoya motu ya makasi eza nini problème evandi siko place ona ngangi ngati ya penza
moi mungu apamba te panique to sala kana ba makambo ya lokuta ba fake news moko ya bien te otomika ko sala nango mais na lingaka to sala ka ba polémique na ba action ezo salama tango tozo betaka lisolo wana bato o bazolinga ko bebiselo wana bango moko babanda ko banga mais biso to sala ka polémique lelo moko ezo salama o ezate ezo ko exister te toloba ezala nanu te ezape te mais to sala polémique nango ozolinga ko matiselo moko o ezala te lelo ntonto yo Motsekedi alakaki biso lobaki ya kocha santé gratuit na kati ya santé gratuit tomoni déjà ba maternité ya ba mama ekomi déjà pamba o bakino balobaka ya ofela problème siko efandi to kosenga na l'état na biso azosala Antoine Tshilombo Motsekedi azana ba projet kitoko diplomatie babandaki koloba azomata azokita kokende koluka soki nini elelo epesi biso gratuité ya ofele epesi biso banzela tokomi koinaugure biloko oyo ozomona na miso eza te ke bazosala publicité ok sur place eloko eza te mais tozosala ba live mpona kolakisa bino epai oyo ape azosala mosala epai oyo ape esili nzela boye ezalaki boye neti elengesa eutaki kosila malgré il faut barenforcer la police non seulement la police nga nakomi osenga batya bashikata na balabala ya elengesa wana pamba te ezalaki babaro bandaki koopere makasi mokolo kaka basalaki inauguration bapelisi baminda ne esika bakulu na batombokaki masasi ebandaki kobeta mpona nini bapelisi bamwinda esengeli ezala molili mpo ete bango bayibaka babomaka basala oyo basala na wana sikoyo tobandaki koleka kaka na olinga na fin de la place etali maternité ya pamba eza te mpo nga aza mposala bote ebelebele ya ofele mais quand même tosunga bayo baza déjà na bamikumba mais baza na misolo te nkolo ye moko azoreconnaître ifo tobota totondisa mokili bao baza déjà na bamikumba wana babota na kimia ata misolo eza te Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo aza ta na bénéfice moko te na kati ya hôpital ya bahôpitaux wana mais eza bandeko na biso bacousine na biso bamama leki na biso nde baokende kobota na bahôpitaux wana problème ezozala nini suivi ya l'état tozosenga sikoyo ameka sikoyo kolandela abanda sikoyo kosanctionne bahôpitaux oyo ezosala désordre na kati ya santé gratuit na kati ya santé gratuit eza mbongo ya ngai na yo te oyo tozobimisa mpona kokabelela yango bato Antoine Tshilombo Tshisekedi azotambola butu moi mpona kokende kosala diplomatie ya makasi mpo ete congolais lobilobi soki abeli afuta eloko te mama aza na mokumba soki alingi akende kobota afuta eloko te problème ezozala place nini lelo soki batiaki gratuité okokende na baekole surtout gratuité ya ekole ya bitelo ebandaki kosala basomba bateni ya gym na kati ya ekole basomba bauniforme na kati ya ekole mais tuna baprix ya babiloko bango bazokoteka osomba kaye de nini na kati ya ekole epuis tuna babiloko wana donc bazosala biloko wana mpona kozongisa mbongo oyo Antoine Tshilombo Tshisekedi ye moko azwi charge ya kofuta bango donc mposa na bango kaka bamama na lokwa bakofuta minerval te mbongo wana ekoki kotikala epa na bango te fo tikala epa na biso degré ya motema mabe problème ya bacongolais eza nde sikoyo héritage ya motema mabe lelo tokoloba bapaya nde bakoboma ekolo Congo to eza biso moko to eza na kati wana infiltration esi ekoti makasi surtout na baekole na bahôpitaux lelo mama oyo ayaka na kilo na 5000 francs 5000 francs ofuta yango lisu te ekomi $10 bien 20 000 bien 30 000 francs mpona nini nyonso wana lokola kofuta maternité te mbongo wana biso totikala nango mais yo ozozela leta afuta yo yango ere moko tozongisaka mokumba epai ya leta opesi biso chance ya kobota pamba na bahôpitaux kasi meka kolandela biso kado oyo bopesi biso wana tozwa yango tosavoure yango mpenza na kimia nyonso tokosenga basanction epai basanction ezalaka te nde esika désordre ezalaka bokangi soki directeur ya hôpitaux wana ke bato na ye baja na ye bazosenga bato mbongo to bazosala eza tracasserie kala biso nyonso toyebi na kiloko te yaka eloko te soki moto afuti 2500 3000 seki ayokaki bamalaise moko mais moto abeli te eloko te tension normale mais sikoyo boni moto akoki kofuta ba 30 000 francs moto akoki kofuta ba 50 000 francs na kanda ya mbongo oyo ya koko na bino oyo to eloko nini gratuité ya santé eza ya mutu te uti na poche ya mutu te eza volonté ya Antoine Tshilombo Tshisekedi loko abanda ede compromettre ke vie ya bacongolais il faut changer mais bandeko balandi changement ya Congo
ezosenga mentalité ya congolais moko échanger kosunga ndeko na o congolais eza lisumu te lelo motema mabe ekomi partout na eloko ya yo te gratuité wana mbongo bakofuta oyo epa leta atako lelo leta alobi ke akofuta yango te akozongo mpe akokabela bamama wana te eloko ye moko alobi bofutisa bango te baya kobota pamba nga nazwi charge na bando futa pa na bino motema mabe wana ezowuta wapi est-ce que eza parmi baoyo balingi kosabote régime aton tulo botisekedi to ndenge nini bon nayebi te parce que mingimingi bahôpital ya minene ezaka géré na basango e toyebi epai wapi touta na basango nalobaka chaque fois eza mpo nalinga basango te mais eza na remarka motema mabe ya basango envers Congo e basango baza parmi bato babundisaka Congo bato ya liboso fo tozongaka nsima na baoyo bayebi histoire te ndenge elekaka kala ata ntango nani Etienne Tshisekedi wa Mulumba azalaka trahi na nani na mosengo mpona kobimisa troisième voie elelo oyo batie gratuité tozozala trahi na nini na église catholique epuis kolandela bahôpital oyo ezalaka géré na basango to na bamaser yoka sabotage bazosala bato na nyonso wana mpo ke bato babaye baloba ke santé gratuit yango esimbi te soit bazongisa biso nde tozalaki mpo tracasserie wana eolembisa motu ntango azoya déjà par mois azotikaka $20 ou 30 000 francs soki akalkule yango tia koma na ba 9 mois aokalkule epesa ye combien mais kala banda kofuta ba 10 000 francs te elelo tozosenga leta ntango azopesa to ntango azolinga koexécute projet ya Antoine Tshilombo Tshisekedi to ya mokambi ya ekolo en tout cas projet wana bango mo banéglige yango te eza projet oyo tondimaka kutu te ke gratuité lelo tokomesana nango boye gratuité nebandela ezalaki ya bambangu bakanga oyo basala boye bakanga baekole babotola biso mabele na biso basango balobi tozobotola mabele na biso tozobotola baekole na biso leta pa alobi mabele eza ya ye ti biso nyonso toye omesana na gratuité elelo sikoyo toye sikoyo na likambo etali maternité ofele yango tozosenga na leta congolais ye moko azala mosinzili ya liboso mpo akotala misala na ye baprojet na ye eza projet ya leta eza ya mutu te epuis bahôpital wana ntango leta azwaka mokumba wana seke leta mutu aza na contrôle nango elelo mutu nini akozwa courage akoya kosabote eloko ya chef de leta bato bafandi biso tobelelaka kaka boye po ekomela na baye oyo basalaka mosala ya bongo bameka sikoyo kolandela bahôpital nini ezosala tracasserie mpo siko fo tobenga yango bongo tracasserie elongwe na la police oyo ezalaka na balabala ekoti ntina bahôpitaux bahôpitaux yango mpe eza ya leta e leta azozwa mokumba ya kofuta bato misolo na suka sanza me boni konyokola ndeko na o congolais baminde baka na raison komanipule biso na biso parce que bayebi ndenge nini biso tosala ayebi ke congolais aza capable ya koboma ndeko na ye kaka mpo na lipa ayebi ke congolais aza capable ya koyina ndeko na ye mpo na eloko moko songolo pakala me mpa na bango bateyi bango bolingo me biso na afrique bateyi biso koyinana na projet moko eza nango problème na yo te bafutaka yo déjà soki so adize epa basango soki epa banani mais leta lokwa alingi azwa contrôle lelo oyo leta azwi contrôle ya babiloko na ye kala tonga tosutuka na baoyo ezalaki ya ntango so mpe mama ye moalingi babateka yango déjà mpona eta mama ye mo ekomi na eta oyo ekomeli lelo nayebi te soki mokolo tokozwa ngonga ya kokota na makati ya mama ye mo tolakisa bino mama ye mo botala soki bokoyeba lisusu soki bokoreconnaitre mama ye mo ndenge ekomeli lelo nano esili te mais façon mama ye mo ekomeli tokoluka ta bafoto mpona kolakisa bino mpona koyebisa bino ke Congo ezangai kaka bavolontaire pardon baye oyo bakosala mosala na bolingo ya Congo baye oyo bakolinga Congo na limiema mpe bakotosa Congo esengeli kotosa yango mpo soki otosi Congo soki otosi Congo okozala mpenza na ntina te ya koyina ndeko na yo pembeni
okozala na ntina te ya koboma ndenge obomaka ndeko na yo pembeni. Lelo soki l'État soit Antoine Tshilombo Tshisekedi aza mokambi lelo oyo Kabila azaka président na 2010 lelo na 2023 aza te Antoine Tshilombo Tshisekedi pa oleka mais biso bato totikala ba bénéfice wana banzela azosala eko biso bato tokoleka ta mosusu ye soki atiki na ye bokonzi na ye kokende ta mosusu na poto akopona esika oyo amoni akofanda soki mpe na kabeyaka bwanga soki wapi ezodépendre kaka na ye mais biso nde babénéficiaire ya eloko wana sikoyo motema mabe na biso ezowuta wapi ezowuta wapi mpo esala nini epuis toowela nini esengeli biso nde tosunga Congo tosangana tosangisa mayele ya biso mpona kosunga Congo. Bandeko balandi mwa moke tokokoma penza na suka ya manaka na biso bato bakoti penza na suka tobandaki na makambo etali insécurité po tozwaki fausse alerte moko bamekai kosutukisa biso na tongo ete bakangi maluku kuna masasi ebandaki kobeta banda tongo ti pokwa banda tongo ti na bamidi wana tobandaki koluka koyeba eloko nini ezoleka tolandeli ezalaki nango baconflit ndenge emesana ya ba chef coutumier na ebite mobeko nini bakoki osala to ape na ba député te o bakoki osunga biso pona makambo etali mibeko moto nyonso esengeli ya kotosa mibeko lelo mboka ekomi na désordre makasi grâce ya ba chef coutumier surtout en sécurité kobomana kotala na kwa mutu kuna eza ba chef coutumier bato bazocréer eloko wana c'est parce que bapesa bango pouvoir moko na ebite air moko mpe toyokaka balobaka mabele na likolo eza ya l'état mais pour nini chef coutumier ba chef coutumier bakoki konyokola population tina niveau oyo yango wana tozoluka na 2023 ba député ya solo oyo tokosala mpenza liste mpona koyebisa bandeko na biso bavote ba député wana mpona kosala mbongo wana ya ekolo lelo Congo eza lokola eza na bato te Papa Florent Foka napesi yo mbote lelo Congo eza lokola eza na bato te Congo eza na ba député ebele ba député ya Congo tosi tomesanisa bango bayebaka kaka majorité bokoki ozala ebele bosala eloko te boza ntina te ekopesa kutu biso na posa tokanga Assemblée nationale wana tokanga Sénat wana parce que solution ezowuta wana yango tozosenga na ba député nyonso oyo bakopostile numéro na biso ya WhatsApp ezalaka mpona kokomela biso otindeli biso projet na yo tozwi projet na yo tolakisi na population pamba te ozoya kozala député mpo okosa biso baprojet ya lokuta te mpo okanisa te ke soki nakomi nasalela bino tona bosenga bato kosalela biso bapont te bwaka baingénieur te boza bato bolobelaka bato na Assemblée nationale toza na badéputé oyo esengeli na bango balobela bato na Assemblée nationale badéputé bazaka bato batongaka te elelo ona makambo etali ezotala insécurité ezosengaka Antoine Tshilombo Tshisekedi afandisa nani bato na réunion moko ya urgence po ete tomeka kobimisa solution au moment où tu as na ba député basangani ne ba député baninga basara bazwi solution moko babimisi loi moko boye neti loi chani bazwi yango mala moko bachango na mesa ba traiter yango na nyonso wana ezaka mwa kilo mwa pasi pour 2024 to 2025 na yete pour na ebika 2024 2025 bato barotonda na Assemblée nationale wana kozala be ba congolais bato barotonda na Assemblée nationale wana kozala ba imboka oyo bayibi pasa Congo bato barotonda na Assemblée nationale wana ekozala ba oyo bakozala bosenga ya kotonga ekolo Congo na yango wana bandeko balandi natondaka bino matondo mingi surtout bandeko bazaka libanda na pesi bino mbote Papa Florent Foka na pesi bino mbote nalingaka ndenge bolingaka kotia penza miso na bino na makambo etaka Congo kolamuka bolamuka epesaka biso pe posa tokota bitumba ngo tina kati moto moko alobi ntango saka olobaka boye waka na kanda te mais soki okomi na kati ya émission ozala na kanda te ndenge nini kotala makambo elekaka na Congo ezosala pasi par exemple moke toleka kaka tozonga mokie na oyo bakoti sika okotala Congo wana batie gratuité ya maternité mutu moko boye alinga bebisango eloko ya ye te ekosala kaka kanda te
oye na gratuité ya makambo etali kelasi bato balingi babebisa yango mpo balingi batya minerval oyo bango bamesala na $1000 mpo bango basomba bamapango na bavilla lobi tokozanga ata moye bapauvre batangisa bana na bango héritage ya bakuluna eza créé c'est parce que toabandonaki gratuité oyo ezalaka déjà na kati ya constitution na biso lelo tosala imagine ni mpo torespecte yango et puis bana batangi bakotanga na kimia malgré babanda batracasserie na bango ti bakolemba et puis gratuité ya maternité kofanda ti bakolemba yango tokosenga leta ntango opesi ordre to opesi mitindo na esika moko songolo pakala tinda mpe bato balandela baaner mpe bazaka balandela bapesa barapport wana ya bato bazosabote boye basuspend ata mosusu bamédecin na bango oyo bakotala esika wana basuspend epuis akosala esika moko epai te ata bimi libanda akoki kosala mosala te il faut basanction ezalaka na misala ya leta nabandi nakomi na suka ya banaka na biso natondi matondo mingi na bino bazwaki libaku malamu ya kolanda biso papa Florent Foka na peso mbote papa Florent Foka nana bosenga na yo na WhatsApp nana bosenga no na WhatsApp en tout cas na pesi matondo mingi po ete tokuta na susu mbala sima refa kisombe papi Keli bazali ya chaîne faut kopesa ka bango pe mboti oyo basala ka tindika pe balanda ba en tout cas na pesi bino mbote po ete tokuta na susu mbala sima